Je m'appelle Deborah, j'ai 23 ans. Merci Deborah. Et puis au sala nini? La vie étudiante. Na temps libre na yo, tango ozo sala ba étude te o pasaka ngo ko sala nini? J'aime faire le sport, Oh, ba sport nini osala? basket. Ok. Soki ozo sola na mobali, bozo yebana. Ba qualité nini yo lingaka mingi kokute pa na ye? Na premièrement, mon bal a insolente. Deuxièmement, à respecter nga. Et puis, troisièmement, à la respect, c'est tout. Ok, merci. Et bon, kasi ba défaut oyo lingaka komona tate. L'insolence, manque de respect. Et c'est tout. Ok. La vérité surtout. Bon, ezali kokende bien makasi pona yo, ata mutu moko apasuli ballon na ete pona yo. Deborah, nakopesa yo sikoyo pik oyo, nango simbango, nalingi opasola ba ballon kaka mibale na batu oyo sepeli na bango te. Kaka komona bango boye mibale oyo sepeli na bango te, pasola ballon na bango. So ozali prêt, ok? Merci, moko lisusu. Merci, tokoki kotikala. Awa, tokozwa kombo na yo na âge? Kombo nanga Levitique Bokela, 28 ans. Raison de garder le ballon nanga parce que avec kitoko physiquement, malgré tout, passer le ballon nanga mais attirer kinga makasi, même entraîner dans la salle, on s'est payé en fort. Mais azara kini angate donc et ya ebele okolobezate yangwana. Merci. Et bon, kasi pona yo o pasuli ballon ne po anine. Il est beau, asa bien, asa présentable, mais à côté, on remonter. Merci. Tokene na se awa. Kombo na yo âge na tina o gardaki ballon na yo. Kombo nanga Joe LMG. Na garder ballon nanga parce que pour moi d'abord na tango ya koti na taleno accoutrement na c'est pelisenga makasi et puis asa noirement ya bien. C'est un peu ça. Merci. O toboli ballon ya ndeko mobali po anini. Asa n'est passable, asa bien, mais c'est pas le signe. C'est ça. Nini se plisi yo te? Façon na kaka. Il n'est pas mauvais, mais à côté, on remonter. Okay. Merci. Toya awa kasi boye Deborah. Ndenge nalobaki ezokende bien po na yo. Ok, nalingi sikoyo o pose bango ba question. Eza na makambo nini yo lingi koyeba epa na bango. Poser question générale, to kene pa na bango tozwa ba réponse. J'allais demander na bino nyonso nani abota et puis nani asala raté. Nana sala raté? Oui. Ok. Toya awa kasi. Kombo na yo na âge et puis ba réponse ya mituna na ye. Jean-Claude Kabashi, oui, na bota, na salaka. Ozana bana combien? Moko. Merci. Toya boy. Kombo na yo âge na ba réponse. Landry Losangania, des animateurs culturels, na Botate. Merci. Kombo na yo âge na réponse. Kombo nanga David Diawa, naza na 28 ans. Na boti namte, naza na ba activité personnelle. Naza na maison d'habillement. À part ça, na ba temps libre nanga soki na ke otekate, vu que mon mobile, sala mo ba kopi mke naza so ingénieur des bâtiments. C'est un peu ça. Merci. Pinasuka awa. Kombo na yo âge na yo na ba réponse. Saloum Rodrigue, 29 ans, na Botate, na sala raté musala mo officiel, mais naza na ba entreprise privée quoi, entrepreneuriat. Voilà. Merci. Tozonga boy kasi Deborah. Bon, otuni bango soki bango babota, nangina zong sape question pa na yo soki yo pose na bana. Non, non. Ok, merci. Botate. Non, botate, hein? Non. Merci. Bon, oyoki ba réponse na bango. Nalingi sikoyo o pasola ballon moko. Na oyo muto sepeli na ete. Merci. O garda ki ballon no po anini. Ouais, na garda ballon, entré nae, je aimé, ndi alati, voilà. Trop classe, et voilà.
Merci. Opasuli wa yeponi. Je les ai déjà simple. Abota. Donc, nalinga mbele abota te pour nous créer, pour nous éviter des problèmes. Donc voilà. Ok. Merci. Ok. Posez-moi une question, Moussoussou. Mobile. Est-ce que soki tozana on anda ko permettre ngai nazala indépendante? Parce que ça me bal msusu ba permettre basi na bango basala te msusu ba permettre. Maintenant je ne sais pas. Nazonga tuna bango question na soki ke ba ko permettre ba ndima moi ça de l'indépendante. Donc voilà. Ok, bonne question. Tokende awa. Tokoyi kozwa réponse na yo? Pour Aninte, en principe, moi, si faut à la paix indépendante. Voilà, wananga, ils ont dépendant nanga pour nini parce que les lots net na Kinshasa, ceux qui oso, enfin, ceux qui na moi si, na nyonso, ils ont dépendre ga na yo mobile, azo bo mayoti. Mais ça l'aura quand même bien. Et ça dit que charge nyonso qui était la moi si wana mabe, mais ça l'aura bien. Ceux qui moi si pe, azo quand même azo bouger et d'ailleurs ils sunga so nga na etom sous par exemple na 100. Il est sur la Sibien, on est comme moi 50 ans, non, ça sent mon sous-soin, on a Sibien, on ça permet même à Tanabana, se retrouver, à la vraiment bien, à la très à l'aise, voilà. Merci. Tu as une réponse, Nayo? Ouais, na question tuni, oui. En tout cas, ngai na lingande bajara bongo, tango yukutanga déjà na eloko moko, visionner déjà comme 2 ou 3 4 5 pour lobby parfois place na kenda ko sala libanga ko tumsu ko za bes na biki kuna 4 5 mezo za déjà et ko batela ngai libo tape bana na ngai donc na linga mwasi ya mutu. Merci. Tozo ape réponse na yo? Bon, ngai na linga mwasi ya sala normalement. Parce que Togyo lo que lelo basi msu bakansa ke za rapport na biso. Or ke rapport na biso ti rapport na biso nyonso. C'est pour la famille. Pour na pays yo moko lobi pe to yo kabona kompe na yo kufa. O tika na bana ndenge nini. Yo pe faut fonctionner. Ya ngone to monaka nani mobali ya kufi mwasi ya banyo lela zomi baluka na mabele azo lela doublement. Azo lela passe ya mobali na ndenge nini na otika na bana. Ozomona. Donc c'est un peu ça. Merci. Bon, tozonga awa kasi. Ba pesio ba réponse ya malamu. Mais siko nalingi o paso la ballon moko. Na moto a pesio réponse sepeli na ngote et puis na soko sepeli kaka na forme na bangote keno paso la ballon moko. Merci. Bon, yo sabi so o garda ki ballon na o po anini. Bon, na garder ballon pour na se plaît na taille na habillement na aza vraiment trop simple de yamuka. Merci. Ezaki mo décision moko pas si je crois, mais au passe li ballon pour anini. Premièrement, na passe li ballon na ye. Alobi na ma bête. Alobi bien, mais façon na ya zaleli. Monozo le belanini habillement na ye. Habillement te, ako s'habiller à chaque fois te. Donc alati juste kapona nini. Mais ndenga zaleli. Donc ndenga nazali ndeni. Nazali bien mais. Ouais. Au tout ingate. Donc voilà. Sikoyo pardon, olobi habillement na latira lelo pour na émission. Est-ce que déjà tu kutana quelque part au monde? Non, en sorte que ndengo lobi ke alati abinga bi non. Ozana bien oza présentable mais de madame atuna pour l'habillement. Dans le bino arobanola tabo à chaque fois te alati on juste pour une émission. Ouais. Moni et on a pas soli ballon parce que au quotidien te. C'est le mec. Donc c'est ça. Donc pas soli te pour l'habillement. Au quotidien de mingite. C'est tout. To ya boye kasi. OK, ba garçon, bozali na ba question, vous préparez pour na couper ça y est? OK. Ya karasi. Nazo a question no kasi. OK. Moi c'est toi quoi? Oui bi. Voilà. Mais pour na yo liba les années. On a question nga liboso. Yami balé. Pour Anika au préféré ya alors que ça moi c'est kitoko. Voilà.
mibala eza priorité ya mwasi nyonso premièrement et puis deuxièmement natali na réseaux sociaux nde bazoloba ke non eza aventure nde nalobi ke non nga moko na ya koaffronter vérité en face si réellement si c'est réel ou bazokosa yango nayaki nga moko donc voilà. Mais revenu nous a na vie en dehors déjà olobi ko oza étudiante otanga wapi naza lycée osani secrétariat ok siko ndenge nini kasi soko sisi classe na libala okomélange ngo ndene tuna sisi classe carrément na komi ozwi musala et tout ozwi musala et puis voilà bobalani boboti pe bana siko omélange ngo ndene na mélange ndene parce que mutu à chaque fois yeba comment ko planifier baton na ye ok donc nakoyeba ndenge nini ya kogérer entre libala na mosala eza question natunaki bino soki eza kopermettre ngai nasala ou non voilà parce que diplôme parce que nabosanaki ok voilà. C'est ça. Merci toya awa boye soki mpe tokoki kozwa question nao bon ngai question na nga nazaka na question moko question na nga eza est-ce que oza trop famille c'est-à-dire que appréciera visite ya famille c'est-à-dire bandeko na nga du genre peut-être ma maman tu vois bon c'est ça la question na été so comprendre ngo na bandela ndenge mususu na comprendre et pourquoi pas c'est ta famille c'est ma famille aussi merci ok donc naza un droit ko kutana na bango tant que toi tu veux moi aussi je veux te kutana na bango ah voilà. Donc c'est pas grave ouais merci vous avez une question ongi ko tuna bango pe bon engaki na tuna na sorte que tovandi na yo mobali un jour découvrir peut-être passé na ngai nazaki na passé mort mabe est-ce que ko infecter relation na biso ou pas non et ko infecter relation te parce que mon nyonso za na histoire nyonso za na parcours et puis ezaka na période moko na vie na biso eza période mo eza naturel o babengaka adolescence na puberté c'est-à-dire que bato basala mambo sans contrôle soit ko contrôler mambo wana te sala mambo moko et puis par après akozwa maele donc ko impacter nga na elo te parce que tout le monde a un passé même nga pe na za un passé donc ko impacter nga na elo te vraiment merci toya araboye même question pe ponayo question na eza vraiment makasi hein dans le sens que nyonso ebanda na motema ozo comprendre soki ya solo na lingi yo po ani le passé na yo esalaka na boya pourquoi ce penza na lingi ya solo quel que soit ton passé je t'aime c'est juste ça. Merci tozonga awa boye kasi décision soko kanisa keza makasi ekomi susu penza makasi sikoyo nalingi opasola balon ka moko na mutu oyo sepeli na ete soko zali prêt ok opasoli ballon otienga une équation hein on a bien zolakisa keza bien ba répondre bien en tout cas merci totikala awa ogardaki ballon po nini nalobaki avant déjà les bandeli nagardaki parce que kokota na ye vraiment aza na réflexion bien et puis elle m'a séduit par sa diction naloba ngo ata na français hein? Donc azaki na diction moko boye et en plus de ça elle est vraiment belle elle sait comment se faire voilà merci opasoli ballon po nini réponse exacte pour moi qui n'a pas solo on a pas donc voilà merci nakobenga yo soki okoki koya awa okutana na biso na liboso awa ok bo witi ko mituna ba question mwa mingi peut-être ya suka e witi ko yela bino siko bolingi ko tuna soki ba question za nango te pro mezalité mais soki eza tokozwa ngo siko bon nga pona nga za na question te hein? Merci et bongo pona yo exact ok bon ngai siko natikali na question suka pona bino mibale pona ndeko mwasi ezali oui ou non bon pona ndeko mwasi eza oui
Merci. Et bongo pona yo, eza oui ou non? C'est oui. Et si bien! Baka balo nangina mona ote baka musika. Na zwa micro na yo, zwa mwasi na yo kasi bokende. Bobeta maboko!